Communication eza art. Communication ezali instrument oyo to utilizaka pona ko découvrir mutu. Eza instrument oyo to utilizaka pona ko révéler oyo nazali. Donc communication eza rien d'autre que ngai ko fungolela yo porte ya monde intérieur na ngai, ya kofungulelo porte ya oyo nazali à partir ya kati. Donc ko permettre yo kokota na kati ya monde na ngai pona ko comprendre pona nini ngai na comprenaka mokili lolenge songolo pakala. Et puis communication eloko oyo eza important na kati ya communication eza ko comprendre moninga. Parce que tokoki ko loba monoko ya mboka moko mais tozo loba langage moko te. Donc ko comprendre moninga, ko yoka moninga elakisi ke kondima kokota na mokili na ye ya kati. Kondima komona mokili lolenge ye azomonela mokili. Bongo nde okoza na facilité ya ko comprendre moninga. Donc, c'est ça la communication. Communication, eza pe forme moko ya sexualité. Eza forme moko ya ko échanger oyo bino bozali. Donc, oyo nga nazali na pesi yo, oyo zali o pesinga. Donc, c'est ça la sexualité, c'est ça la communication. Échange ya énergie.